Ma mission TV, le miroir du monde. Alobaki mwana mai tani na salele kabila to sai mamunga alobaki to yi bagato ya ngoyo ba kongole bana ba yuma ba kongole bana bango mbaka sa mais ayena même coaching wani pa ya facha boy na coaching wani facha boy na coaching même si na mnicho azana coupable te on sait azana coupable te mais comment na procès ndenge le kanaki to za ba mikete papa to za ba na mikete to moni ndenge mwana mai amibeti na se o to landi partout dans le monde, les politiciens dans le monde, les bébés spirituels. Arrogance ayaki nango et ayoki si même na ba avocat soni. Soki kutu na ba avocat ayoki si bango soni. Et bango biso petit peuple. Sala nazo senga bande ko INC. Bande ko nanga surtout mingi ndeko nanga bolimbisa ngeza télévision na benge bolole. Alingi ya mitumba pona moyibi mobo azo yiba pona famille na ye. Parce que kaka awa wakaka uyembelaka yeko chitango makambo isimbaka c'était ça non ukangami na kamera ozubo yango donc coaching na ye yango lo na ote ko yebiso même mimi na bokonzi non bokonzi wana papa to zali na bokonzi wana ya ye coaching wana komi salela coaching wana te na 2011 azo bokonzi tango asambi na procès boyoki mwana moko ya barumbu ya INC na kati tango asambi wana boyoki kombo ya mwana moko ya Kintsuka ya INC batangi na kati ya dossier zotanga makaka mwasi na ye bana bakuzin na ye mwasi na ye bana bakuzin na ye. Ma mission TV, le miroir du monde. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Gloire moi, Abino, gloire Bossobe, autrement dit Bossobal, dans ma mission de télévision, chaîne Abino et la Namabipa, surtout en temps réel. Na pesi bino mbote bipa nyoso to bozwami na ina bisaki bino totambola de komina ko lelo na katia na changu na njili Sainte Thérèse na yepe la kuti bato zomo na baza ibele bato ndeka babenga ki na kiti
Toujours moko na na bango to solo na ye toujours lobela kaka ba information ou eza na minute na temps réel. Mais ye a pesi position na été à lobi ki aza naître toujours benga batu na batu. Akimbala moko bonjour ndeko. Bonjour le grand journaliste. Parce que ebinga Toyebanité ndeko journaliste. otala quand même Congo lokito ebi gloire bosobe. Oui. Nalandaka ngo et puis na sepeli makasi lelo vraiment ngape na zui chance ya kozwa micro oyo na nzela na yo ndeko gloire bosobe. Merci beaucoup ndeko tokei mbala moko na lombangu. Est-ce que ndenge ozomoni la makambo ezokendela na mboko oyo entre INC na Kashi INC na UDPS relation na bango en tant que bino pe bato bozolanda politique na moya boki bia moke ozomona ndenge ndenge nazomonela ngo eza lokola histoire toujours ya Satan na Nzambe batambolaka aboyi Nzambe moko ayebazaka ne na force ya kozwa ne Satan écrasé ye alimusi na mokili mais mpona kopesa force na ye bato bamonaka nana azalaka mabe nana azalaka malamu fo batambolaka elongo nde pe namonelaka histoire ya INC na UDPS fo batambola bango elongo mais liboso nango bakomona nani oyo aza kote ya Nzambe nani oyo aza kote ya Satan. tika na sika muke nani aza kote ya Nzambe nani aza kote ya Satan. Nana za koto Nzambe nana za koto Satan donc c'est vrai ezomona na déjà za koto ya koloba te à moins que ba bébé spirituel ba bébé o babandi politique sika oyo batiki musique ba na kati ya politique na loyenge mais biso ba oyo to bandaka kotalela koko na biso fait Etienne Tshisekedi na musika to comprena parce que yemo kaloba ke non pouvoir onga na zo bundele zali pona ba jeunesse ezobota masika donc c'est-à-dire que kabali ya ndeko na biso ya bandeko na biso ya MLC biloko banda osala donc tant nazobenga demo nazobenga c'est INC plutôt INC parce que ba ye na même film na bango bazalaka nango na pouvoir passé ba ye nango lisusu na pouvoir oyo parce que pourquoi nazobenga bango il y a des esprits esprit ya Nzambe na ya Satan otambolo moni mutu ye moko na micro alobi na salie na ye parce qu'à l'objet que à combattre l'antivalère, à côté justice au centre de tout. Maintenant, et le même monsieur, Bazu Moussala Mounene Yamboka et puis na bandeli na tongo, ba confier ye, ba benyango état d'urgence 100 jours d'urgence ya chef de l'État. Papa, au bandaka na kata 100 jours, na monde entier, partout dans le monde. Bajijaka président de la République mokonzi mboka ya sika na kati ya délai ya 100 jours mais mutu abandi musala na kati ya 100 jours alobi ke na ko soutenir parce que azotelme ba antivalère ye moko alakisi bizali ya ba antivalère yango na lobi ke non boko yeba nani waza Satan nani waza mwana Nzambe mais bango bazo se plaindre bandiko yensi ba se plaindre que non tu ya IDPS bazo soutenir bango te bato ya IDPS bazo telemela pe makamona bango te pona ko soutenir bango au contraire bango bazo loba ketali bango te bino bato ya IDPS boza ba santu kaka bango nde bato Satan ndenge yo moko pe uti ko pesa exemple awa mais ozomona te ke non yende mutu bazo benga ye coach boyembelaka ye bobengaka ye coach bolobaka simbaka tour liboso a coacher Kabila zui mbalo pe asimbi a coacher le président, son excellence, président de la République, Félix Tshisekedi, peut jouer tout. Ce que coach Bozo Lukabuka, Bo Baby Sanaye, Bozo Komiko Benga, Nani, bon, que non, ma BC Banjo Kota. Batu Baembela Kayoana, na ebite baza bato wapi. Parce que Karat Awa Wakaka, Boyembela Kaye, coach Tango Magambo Simbaka, c'était ça. Oui. Kangamina Kamere, Ozubo Yangope. Na yebinze mwana bien. Mais na yebinze mwana bien. Moi, na nyonso ya za ingénieur Rabimana Ista. Il y a toujours des bana ista bazaka mibale eza mushetumeni na mwana ista donc mushetumeni eza bao ba mataki kalungu wana basaba ba désordre sikoyo oyo eza pe ndenge moko na biso na population eza na bato ba yembisaka bango pour pesa ma ba polo ya 1000 francs na suka nango 1000 francs na bato yo balandaka ba vrai idole bato ba oya pena pona ko bunda mboka ya solo IDPS ba pesa kabino polo parce qu'à l'époque to yebi que non mutu tout azala ko soutenir Félix ayembela Kamere wana eza ya robomba te ayembela Kamere coach ye bengi akochaka nini boy na boy mbala moko esimbi bokomi comme ça pour le problème ekomi yango wana en tout cas wana nga pena na avouer yango na boyi na yebi yango te
na bien ngote parce que coaching na ye donc coaching na ye yango lo na ote ko ebiso yango même na bokonzi peti non bokonzi wana papa to sala na bokonzi wana ya ye coaching wana komi salela coaching wana te na 2011 azo bokonzi amona ki munene balukiye na 2011 ko luka ko salie aboya lobi ngana nde na grand ngande mna sala ki Kabila nande nga sala ba livre na yo pourquoi j'ai choisi Kabila mais pourquoi j'ai quitté Kabila atikala obetela batu suite te même nande nga lobaki mais 2011 azaki ye moko ye coach pourquoi soit ki ngote coaching na nga na ebeza moko coaching na ezali ya ko faire souffrir population alobaki mwana mai tani na salele Kabila to sai mamunga alobaki to yiba gato ya ngoyo ba kongole bana ba yuma ba kongole bana bango bambakasa nde eloko oyo Kabila azwa ke pa na ye mais aye na même coaching wana pa ya facha boy na coaching wana maintenant tango yo solo bananga keno te basali coalition basangani basali cash que justice azwi ndeko na biso na efrakata nde tobengaka na Kisasa na efrakata bakangi ye pena na nini na musuni na maboko justice azosambisa ye yo soloba keno pourquoi to soutenir te to soutenir to la taper batoge to kene kuna to keno samba kaza innocent to ke soutenir ndeni parce que dossier à justice esengaka justice ye moko sambisala na ye ko soutenir mutu esengaka te ke no la tatoge ko soutenir mutu dans le sens que non soki to olanda ba maloba na bino ezolakisa ke bozana bango nzela moko te mais ceux qui no nini bango bazosala makambu et que no azana quand même sympathie ni compassion wana te mutu tozana yesika moko on est ensemble te ye babinde kona yo so okuti azobundelo ka liboso batiaka no likofi boyo e ba raison likambo na sima siko ya yo moni bazobeta ndeko ale yo yeno te natala nano peut-être azana pe asali mabe ya solo natala na ba robomelo ndeko mabe ya solo na bandela to wana Saint-Thérèse tala prince of Saint-Thérèse mabe ya solo onde wana sali na bandeli oka na Saint-Thérèse programme ezalaki d'urgence ya 100 jours ya président de la République mutu nyonso ayebi banzela yo président atangaki tozana tiango kota mokali omona mokali kota njili yango tozana Saint-Thérèse tala banzela Saint-Thérèse comme ça komona mabe na ye il faut soutenir non basutenaka mutu mais oyo aza na kati ya mabete ndeko na ngai même na kati nano place na kati ya mabete balobi processus ezali bazosambisa ye akoki même na kati ya famille héritage ya famille bapesaka mutu train oyo amelaka badiamba balotoko te bapesaka na mutu aza série oyo ayebi ke notre famille eza na pasi faut tosala bopoto tombola famille mais mutu azoya mpona kodétruire famille mutu wana faut torejete ye même si na minute azana coupable te on sait azana coupable te mais comment na procès ndenge le kanaki tozaba mikete papa tozaba na mikete to moni ndenge mwana mai amibeti na se o tolandi partout na monde ba politicien na monde ba benge bébé spirituel ba benge bébé na politique parce que défense wa yaki nango arrogance wa yaki nango et ayoki si même na ba avocat soni soki kutu na ba avocat yoki si bango soni et bongo biso petit peuple bozo banga te ka robimisa ba vérité musuku na neti singama tembele tolanda singama tembele yango wana te singama tembele yango wana tangaki basengaki ndeko tikanga na senga na yo loko moko parce que esika basambisaki wana ndambu ya ba police moni wana ndeko nanga moko pe ya police azalaki wana papa biso nyonso tomonaki ndenge basengaki eloko wana ezala en public balakisa yango médiatiser tout ça mais tokomi mokolo yango wana bandeko atindi ba avocat ba plaider lisusu keote ba longola media tosi to comprendre politique oyo koko na biso Etienne alakisa biso balingaki ndenge wana bayebeki no nini comment l'état ko boya ko tia ba moyen en jeu pona ba tia yango na télévision pour que bango ba récupérer ngo amoni ba boyi poto bimisa ba vérité te bandimeli bango télévision ba yeli sote to négocier ça na huis clos ba jewana petit peuple essayer à comprendre batika ko distraire biso na biloko ba osala nazo senga bandeko ya INC bandeko nanga surtout mingi ndeko nanga bolimbisa ngeza télévision na benge bolole alingi ya mitumba pona moyibi mobo azo yiba pona famille na ye tango asambi na procès boyoki kombo ya mwana moko ya masina ya INC na kati
tango asambi na procès boyoki mwana moko ya barumbu ya INC na kati tango asambi wana boyoki kombo ya mwana moko ya Kintsuka ya INC batangi na kati ya dossier ezotanga makaka mwasi na ye bana bakousin na ye mwasi na ye bana bakousin na ye ya bango politique bayaki ibenge coacher na mo bayaki yango wana ya ko coacher famille na bango. En tout cas bo misala ba erreur te bandeko na nga bozonga batu lorsque tu gagnes pouvoir tant tu gagner et sengaka to fanda to sala moi fête to kabolata moi kopo moi nini mais ya ye fête na ye ya ko gagner élection o ya keisi bokonzi ya mboka na kiti ya bokonzi agenda salela na Rwanda apandi 30 ngombe kuna donc nazo rappeler bino biloko po bo problème ezani so muto akabingombe na tia mwa pipi mukina munoko na yo obozo banga te ke non soki par exemple le 25 awa procès wana suki mabe ke no ba condamné par exemple ndeko ikozala ne fait likolo ya alliance na bino na kati ya cash te ata mukete à moins que bondima muninga kwa zo peser azaki wana sali pe makazi pour le lobo comme na pouvoir il faut pas kozala reconnaissant il faut bondima petit peuple bondima pour biso to tambola pas petit peuple peut-être bato ba baté logo to sala na expliquer bato moi Gloire Bosobe je descends et pas ba petit peuple et puis petit peuple azo pe sa position na ye par rapport ya o ezali je marche de commune en commune na kenya na ba commune to tambola na ba commune nyoso tout le long na poko ndeto yo ko sukisa na changwa mais petit peuple to zala reconnaissant par rapport à Oumtasali, caméra sali pe mingi a participé mingi na bokonzi poto koma a tozali. Faut tous la reconnaissant quand même biso ba benga biso petit peuple tous la reconnaissant. Ah, le rôle a participé qui et senga ki na esiko batikele pe moi temps aiba muke. Azongi sa oya. Te aiba muke te les premiers actes non azongi mérité quand même c'est les journalistes considération na soutien na bino par rapport à Nizal. Non, ko soutenir muto abo mamboka eza mabe papa. Ko soutenir muto abo mamboka eza mabe. Ko soutenir muto abo mamboka eza mabe. Wana vraiment je vous dis clair ko soutenir muto azobo mamboka eza mabe. Ndeko abundi na ye. Oui, ba yaki mwana mai to cha maboko to tambola to ke ensemble to zebonga. Mais musala nango ezalaki nini? Même tant tozolo baboye. J'étais nazo signaler na batunyo so bazolanda peut-être beaucoup tinga na retard. Tant nazolo babona za ya idepeste. Tant nazolo baboye même combat oyoyo biloko yo ba fait tozo lobela na ndeko na biso Vital Kamerhe eza pe même na IDPS combat ya IDPS ezalaki ko kabola pouvoir te combat ya IDPS ya papa Etienne Tshisekedi ezalaki ya koyiba te combat ya IDPS combat ya Etienne Tshisekedi ezalaki ke non peuple congolais na esika nyonso zwami o se retrouver nde combat yango wana combat nde ya mutuya ya makasi yango wana kombe ezalaki muto azofana na este kuna envier te un jour na ko ke fana na Kinshasa ndenge nini te kombe ezalaki te muto azofana na Bandunduville alongwa kuna po ya otanga université koto azala fier na université eza na mboka na bango muto azana na Mbandaka azala fier na Mbandaka muto azana na Kinshasa azala fier na Kinshasa mais lelo tokomona nini ba pesi mutu poste mobo ayibi ala kei na kwena ye ola bongisa mboka ya ke na kwena ye atonge loko ya kombo na ye o ba pesa ipona ko bongiso ya leta abomi yango akei abimisi o ya ye ndenge bato FCC basala babomi ba orgamani babomi ba nini ale ba créer ya bango babomi ba nzela ba train babomi ba nini ba créer mituka na bango ba 12 pine na banzela pona ba kotsa ba marchandise na bango yango to kende ba makambo ba to ezo mata ezo vari ezo kende tozo ba place ezo utela justice asali malamu na makambo ya Vital Kamerhe azo sala malamu. Oui, justice azo sala malamu c'est pour la première fois komona bakanga directeur ya cabinet en fonction ebongo ya mukuna na sengi pe justice asa musana ye parce que nga za na netre mukuna perdaki ba pedal abeta baninga baku azobosana ke baninga pe bazongisele ku po baninga wana fana na bango na isa bandeko nanga mususu mukuna abetaki baku ayebaki te politique bakotsi ba mankesaka baku nyonso te babeti bango pe bakendaki na kindoki na bango baloki pe babimisela mukuna ya mutu ezake babimiseli eloko eza vrai combat na eza nango bien mais bango pe baluki parce que na politique biso toyoka na politique tout est possible ya koluka ko néantir tout est permis amabe bakosela yo
mabe bakosela yo neti nezana so bakosela ki ye ndenge osamba wana aobima na ye problème eza kende justice asa mosala toboyi babiloko ezalaki lobi bakangi yo nde place bake na yo destination inconnue toyoka lobi babeta ye tongo komi paralysé nde eloko toboyi mais lelo komi justice esali mosala yango esambisi ye okende place tel bazwaki yo na place tel okendeki place tel bandeko no mpe balandi yo place wana bakuti yo oui neta mwana mwasi wana nde baloba manipulation oui politique yango wana bandeko nanga bakosa bino te mwana mwasi oui dossier ezalaki vrai mais tant mosu mwa mwasi na cadre ya bolingo abomene moto mais siko na politique bake ebimisa bazwi mwa 10 francs bapesi mwa mwasi 10 francs yango mwa mwasi patali 10 francs muku napesa ngeza muke par rapport à oyo nakota nanga na action mwa mwasi akotine na action mais soki sikoyo justice esali enquête emoni ke makambo eza vrai te bakotika ye mais so justice esali enquête emoni ke makambo eza vrai ndeko mukuna en tout cas parce que justice tozo senga wana yangwana na senga na bandeko na biso o bazolobo président kota likambo te makambo ya justice président makambo ebele ya kosala kolesa ba congolais ba souffrir koluka ko récupérer ba mboka na biso oyo ba rebelle basimi na maboko biloko mike wana boko tsango président. Merci biloko misusu ya makambo tali justice boko de sa présidente biso toza ma mission télévision le miroir du monde tozo landa s'abonner ko bosana te ba numéro za na sewana koma partout za na besoin tout ya pour le bas toko koma nous sommes info initiative tozo leka na Africa Télévision ba numéro na biso yango wana soko za na besoin ya koleka c'est le moment au komi numéro na biso au bengi ngawa yo Gloire Bosobe autrement dit Bosobal je descendrai personnellement pour na kozwa kaka interview no pe ko lexa lokola baninga me pona lelo je crois que non to suki na ndeko wana liloba ya suka malgré to lobeli makamba jama kabunu te mes actualité on a lobi liloba suka liloba suka pona lelo pona ko suki c'est ça que ba na sengi na bandeko nanga ba peuple congolais auto souffrir ndenge moko bo fongola misu ba politicien ba manipuler biso te pona ba 10 francs na bango na ba 20 francs na bango boyebi politique oyo président na biso azo sala lelo azaye moko même na IDPS muto soutenir yazate pour preuve makamba jama kabun député ya opposition abimisi nini pona nini ba signati ba député ya IDPS ba signer na kati kanda na bango eza nini balinga président tikela bango pour ben ndenge za kala député azana ye na alingi koloba nyonso alingi so ayekabo terrain on ekomi yanga ya kangiango banda kwenti coin muto ya tuni azate soka policier eto soda FC na député oyebi ngate na député en fonction siko lokola ba pouvoir wana nyonso ba briser yango ndo moni bango nyonso minduki na bataliseli président de la République menga nazo senga force à président de la République eza biso population tocha président de la République maboko bilo nyonso ba osala eke na mai. Merci beaucoup Ngabno Gloire Bosobe autrement dit Bosobal je vous dis au revoir tout mon ani à la prochaine numéro yangwana comment na WhatsApp na numéro wana benga na numéro wana kozonga directement personnellement ciao bye. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Ma mission TV, le miroir du monde.